Parce que ciblé mon salamore concordé kaka tu bengi les yaka. En tout cas, un très bon film au monde, talent au cadeau, c'est la SB. Parce que Bobina Bolila est déjà une star. En tout cas, ma chérie, qui se souvient qu'il y a eu un andap na biso, et les mouizalaka. Vous êtes très important. Sur le but, c'est que ma auto bing baza important. Mais tant maman a pris film, à mon qui place, il faut tous on date tourner. En tout cas, il y a eu un chantage. Merci beaucoup. Oh, maman, ça. Donc, on a sa crise. Voilà, donc, abonnez tous les SBTV. Donc, vous s'abonnez, lisez ce macassi. Vous s'abonnez, donc. Entre la team SB, bien tout d'autres, en tout cas, tu vas faire une émission pour voter massivement. Il faut que nous merci. Je peux profiter de ça parce que tout le monde qui me connaît, en tout cas, n'a pas fait nos mots. Parce que moi, tu n'as comme maman. Il y a maman, des gros bisous qui m'ont été protégés. Je sais oublier qu'il y a de vous, mais là, pour les cas. Fleuve comique. Vraiment. Très bien. Allez. Là, c'est Jim Murphy du Congo, Pierrot Massi, tonton Loulou Mystère Pilom a plusieurs faces avec sa deuxième femme, Sarah Massiala. Alors, si la Bissalo en tant qu'actrice, en tant que doyenne, il peut dans Moussala autour de la vérité, a osé, il y a Bimisa Bissonné dans le barana déluge. Délige est dans le cadre pour diminuer Baningate, mais dans le cadre de le théâtre, c'est dans le ghetto, et mon appelle dans Boka Bapaya, il y a un Lubaka, si la Bissalo Capi, si la Bissalo Azali, unité de musique, donc voilà. Donc il est un gymnaste. Ezali kola la gola mukasi la temutu albenga ki bande ko kolo bala bango ke bo produit ngai na salle wana ya Maribel ezali dit peut-être musala na ye ne sali ke bato balo ba ke non pourquoi ne pas causer ko produit ndeko oyo et ça problème na ngate tu y a qui ça papa na maman ça wa asa wa pika ouais papa maman fais ça ngombo no singa o papa na yo oh maman ndenge yo pe mina mona mbongo luka bon etali ngai ça problème na nga ça problème na nga te luka mbongo pesa nga parce que si la Bissel sur le plan public de l'Oba, azana ba fanatique moko extraordinaire, o ba banga kapé mon PPT. Ba ali ba tout mo ezala mbonge bibale ata nini ye bazaka bongo prêt à tout. Tout le monde m'a c'est là le courant. Pas de tout ce ex pas de. Ça va soukaï. Na bosani komema sucre obi ke na bosani na sucre oyo ya papa na ndako amelaka yango ya régime wana si je savais j'allais amener ça pour toi donc et pourtant si fâché dans une organisation na bomba so etana na ya na nete non bomba mo pose naza na mona ndako na bosani parce que l'autre fois j'ai failli mourir na décembre le nord na deuxième parce que qui se là ezalaki na mafuta na sucre na papa na sucre na boisson na alaki l'honneur de jouer avec papa Ngalufa yo ce que yo on joue papa Ngalufa nzamba pio chance oka ba nini pona komasa attention mama bokaela mama Soukier. Nous les avions vus, petit enfant. Et le montage d'avion, nous les avions. Nous sommes dans un avion. SB, merci. SB, merci. Comme d'hab. Tous ont fait passer bâton la biche belé dans la polémique inutile. Tous ont fait passer bâton et belé au lieu de s'ouvrir vers le professionnalisme. Matière. Voilà. Na baso disa matière moko ezanga mutuna makolo
au lieu peut-être de masolo ndeti donc s'ouvrir le professionnalisme voilà to pesa ba tupe ba opportunité parce que là est-ce que vous confirmez que à partir à gymnase aussi la bisalo a pesi banana SB opportunité voilà alors on peut relancer appel na bande konyo so bazo en tant qu'artiste longola mes attentes longola haine sala lokola biloko ekabola ba c'est ça voilà sala lokola za libanda mboko za déjà en France oyoki ndeko na zo ya ko se produit aux censés à cause de la salle pour ça la tech na Congo na soutenir yango pona nini parce que ça mambasi là non c'est les Congo qui gagnent en tout cas c'est le Congo qui gagne là ta drapeau ya mboka talango lokola Real de Madrid ndenge total yango na baksa match eningisa mboka tala spectacle wana lokola ndenge wana ça pas important na ndeko nyonso o alinga komona sila parce que belé ba manka sila jour to mona ka pe na Tour Eiffel et bien les regrettera baba annoncera tout arrivé na Tour Eiffel batu ba so photo ba mona na 360 mais batu wana tilelo ba na souci ba mona sila. Tout le plaisir est pour nous de vous savoir très nombreux devant vos moniteurs, chers internautes. Je devine que vous êtes très nombreux à attendre ces programmes en route vers le gymnase. Ce concept, nous l'avons mis en place, comme je l'ai dit dans le numéro précédent, pour la bonne et simple raison que nous voulons accompagner notre mams, notre sœur, celle qui a osé pour un grand spectacle na gymnase, théâtre du gymnase de Paris. Il s'agit bel et bien de cet événement. Il y a Sila Bisalou Bekam na label naye SB. Nous, tout le monde a qui moyen nous soutenir ya ko accompagner pour balobi moi si akitoko apé saka ko azana ngoboete ndemo totala ki pasteur de Zénith TV tokoki ko sala ba émission bien élaborée pour na ko accompagner artiste na biso jusque na succès ya monene réussite ya monene samedi wana le 23 mai 2026 allez nzela ezomona na mulayi me kolala kolamuka bandeko et ko tout le monde a que biso to komi penepe na mokolo wana alors biso to lingi tozala lokola basoso ya mibali oyo tozo kobeta ngonga tozo la musa déjà batu bien avant pour na koyeba que culture ya République démocratique du Congo nde ekozala na honneur mokolo wana ya le 23 to bandaki na phase ya liboso eza phase ya ouverture ya billetterie ti lobi dimanche ba renseignaki biso que ba catégorie carré d'or catégorie VIP sold out salemaki et tikalaki kaka catégorie ya bato nyonso et tozo continuer ko encourager bino bosi lisango ngane bo komisinga ilendi boye sold out salami na ba catégorie nyonso te sali bien te mais baba kuku bo batu na ebisi bino boza batu tokomeka ko solo lango ne tolobaki ke na kati ya concept oyo ngai pasteur Dozinique na zongeli chapeau na ngai na zongeli casquette na ngai ya présentateur parce que za musala na salaka même awana Kinshasa et nazo tikande maloba et pas il y a bino ba acteur comédien oyo likambo oyo ya théâtre de gymnase de Paris et salibino bolam o bo sepeli bo moni que si la bisalu a mérité yango au regard il y a parcours na ye muneno ya sali et au regard il y a ba œuvre oyo azotia na disposition ya communauté congolaise partout dans le monde entier ko Chalibaya ko mema biso na salle munene boye a communier na bino bana ya France bana ya Suisse bana ya Londres bana ya espace Schengen na bande ko mususu bako sala pe déplacement ko longa na États-Unis ko kitawana na zo bino bande ko nanga il faut topé ça y force il faut to ndenge de matumona lobaka to tindela yeba énergie positive voilà pourquoi toujours ça la makambo nyonso arrière pensée moko te simanango alors na lobaki depuis lobby en route vers le gymnase benga na numéro wana lobaki pasteur Dozina na lingina ya koleka pour na pe sa force na mams to caler jour to caler programme oya koleka et sango wana tango ekendaki eza na mutu moko oyo baba kuku babenga ke tonton tango ayoki yango abi fona zala mutu ya liboso
Lui n'est pas artiste et comédien, mais il nous accompagne toujours. Accompagnera toujours. Donc, to fongoli chant, yo posa chroniqueur lokolaye. Ozali réalisateur lokolaye parce que c'est un grand réalisateur on a yambi bomone tout à l'heure. Ozali réalisateur lokolaye. Toke plus loin parce que na tongwa wa moko ya ba abakuka benga mais pasteur Dose. Yo cheki tinwana kaka pona ba artiste et bongo biso moko ba abakuk. Soki na se retrouver na Kinshasa neti na zoya na décembre. Na kwa kolega Baba Cook nyonso boza na séjour na Kinshasa na Baba Cook ya Kinshasa bozo tala ngai bo benga ngai na numéro wana to kale na no programme awa ezaka tu te o boye utaki wapi osala nini te awa eza tozo ande ko pesa force na mams pour na gymnase de Paris. Je reçois pour vous, il a l'habitude de me recevoir, moi aujourd'hui moi je le reçois. Lui me reçoit na casquette il y a artiste et comédien. Mais moi, je le reçois aujourd'hui, na casquette na Sikoyoya, réalisateur, chroniqueur également. Il s'agit bel et bien de celui que vous appelez Tonton Irano. Irano qui est là. Bonjour et bienvenue. Bonjour tonton, je dirais aussi. Oui, je suis aussi le tonton, voilà, les tontons de tout le monde. Merci de les recevoir. Donc, bonjour tonton Dose, pasteur aussi, pasteur Dose. Bonjour à tous les Abakouk, bonjour à tous les fanatiques de Tsila Bissalou, ainsi que les fanatiques de tonton Irano. Et je m'appelle Ngalula Ilunga, c'est mon nom propre. Voilà, ce sont les noms de la famille. Et qui a la besoin moi? C'est une longue histoire. C'est que photos ça l'émission on peut nato yamba photos sur la parcours pourquoi en tout cas batebele ba yebi na kombo ya tonton Irano qui a là. Le nom de la famille c'est Ngalula Ilunga. Et je suis le tonton des Abakou, je suis fier de le dire parce que dans le Barango avec beaucoup de fierté, eza dit ya orgueillité, dit ya pas divergence au peut comment on le loté, eza dit peut-être ya ba travail na ba œuvre ya ndeko mwasi otobengi na kombo ya Tsila Bissalou o amarka biso ya mingi kino lazo continuer ko marquer ne na lobaki en tout cas na kokoma na tonton ya Babakouk ngai moko na sanonsaka donc ça par conviction. En tout cas, sans peut-être effort ya moto moko songolo pakala, ngai moko na baki pourquoi ne pas ko soutenir ici là na ba effort azo sala na monde du cinéma. Boyebi bande ko na biso belé bazo souffrir na production, dit peut-être ba moyen, il faut le dire, tout le vrai, ba moyen ezalité, ba te belé bazo na souci ko sala cinéma na ba qualité, mais bazo manquer ba moyen. Alors Tsila Bissalou en tant qu'actrice, en tant que doyenne pe na musala autour de la vérité, azo osé ya ko bimisa biso ndenge na lobaka na déluge. Délige eza na cadre ya ko diminuer ba ningate, mais na cadre ndenge to lobaka théâtre eza na ghetto et mona na pe na mboka bapaya ya na lobaka Tsila Bissalou kapi Tsila Bissalou azali unité de mesure. Donc voilà tonton Irano soki tokutani no awa tokutani beaucoup plus pour na likambo etali gymnase, donc théâtre du gymnase de Paris. D'abord ozwa ki sango neni ntango yo ki sango ke artiste yo portaka Tsila Bissalou olobi ko portaka par conviction, mais namonaka yo ko analyser ba film na ye, namonaka yo ko motiver batu ba kende ko tala ba vie mata ba tala film, namona ko pe ko sala banalisme moko eza ya malamu pona évolution ya musala ya ndeko na mwasi, mais sango yo tango o vandi boye o yoki boye Tsila Bissalou acheli baya gymnase de Paris. En tout cas, le solo à théâtre de gymnase, bato beli bazon ngimate pour msuba mono ngwa ndoto mais ndoto za réalité. Tant on sutuka, les musu déjà to comme na mois de mai. Et belé bazo mono ngwa théâtre ndenge to mona kana etando, to se détendre, to ya poto seka, to se divertir, mais o ezali le solo na zo beta na ndeko mo zo na ngai, ay ba ete ezali réalité. Et puis le solo to ko beta ba sold out tout ça autre kota bientôt là peut-être na bokasi na yo et ezali réalité. Donc le solo est gymnaste ezali kolala kola mukasi la te mutu albenga ki bande ko kolo bala bango ke bo produit ngai na salle wana ya Maribel ezali dit peut-être musala na ye ne sali ke bato balo ba ke non, pourquoi ne pas causer ko produit ndeko oyo, parce que si la Bissalou sur le plan public de loba azana ba fanatique moko extraordinaire o ba banga pe mo PPT
bali bato moko ezala mbonge bibale ata nini ye bazaka bango prêt à tout tomona ngo na bazikoma war bato ebele koma wana poto simbalika voilà fanatique voilà attitude niveau bazanango c'est ça mais il fallait to yeba tant yo yokati yango sentiment nyo ponga to batunenga na lobby et comme ça inga mwa biloba loba yo tango yoki que au portaka artiste moko si la bisalu mais ba ebisio siko que c'est confirmé à ko se produire na théâtre du gymnase de Paris. Sentiment Ninozaki Nangoyerano. Je dirais simplement, j'ai trouvé ça normal. J'ai trouvé ça normal parce que si la Bissalou, je sais déjà que Azamuto a fait ça au-delà des gymnases. Il fait ça au-delà parce que parcours il y a si là commencement SB depuis banda qui nous le évolué ça montre déjà que des arabes arrêtés à maramé belé au peut-être donc magambo il fallait ça depuis kala et ça magambo to s'attendre té bato balandaka tonto irano ba comprendre que na lo barango tozo fait passer bata na biso belé na ba polémique moko inutile tozo fait passer bataille belé au lieu de s'ouvrir vers le professionnalisme matière voilà na baso disant matière moko ezanga mutuna makolo au lieu peut-être robeta masolo ndeti to s'ouvrir le professionnalisme voilà to pesa batupe ba opportunité parce que là est-ce que vous confirmez que à partir à gymnase aussi la Bissau la pesi banana SB opportunité c'est ça ce qui a loué ce qui a félicité et puis je dirais même que les actrices ya liboso ya mboka na biso a osé on to mi benga bato maboke ya ko memba ba collègue naye na mikili ya poto pe ko produire bango ko se produire ensemble na bango en dehors ya ce que président Soulaire Sala voilà en dehors wana mais eza que label moko voilà ça la ba film et ça ba film et bi bango libanda ba se produit pe bazongi ça pe mala liboso et ça mbala liboso pour ne pas dire que tout le monde ngo pe na bandeko mususu parce qu'il y a des polémiques qui sillonnent déjà que ba Jérémy ba sala ba on se douce que les autres otoyoki mais il faut savoir que si la biso la sala ngo na label ya SB. Là, c'était ensemble les bandes de Basangani produit par quelqu'un. Mais on est toujours bête solo et théâtre gymnase ezali ya SB o ezali un société si la bisalu o esengi donc l'orchestre moko et keko beta na poto. Voilà, n'est pas qu'on ça confondre en gros dans zonzing ya ba artiste musicien Basangani. O ezali artiste musicien basangani te o ezali entreprise moko basangani te voilà o ezali entreprise moko si la na compagnie na ye ne eke ko se produire na niveau ya poto mbala liboso en tout cas tant na landaki lisolo wana tant na zuba confirmation na yango et na kumisaki nzambe et liboso na baki die merci obimisi biso na ba polémique ya buzoba parce que bato ebele babane ko lo basila cha date croyant peut-être que Torobenga bango na Maman Ngebi, croyant peut-être que Torobenga bango na 24 novembre, croyant peut-être Torobenga bango ceux qui na songo lo pakala, mais si la bisalu asalaka au-delà, yango esali lelo batuba kangaminoko, batuba comprendre que azal l'unité des mesures ya solo. Wana sko ngo ke nokota na ba polémique parce que ko Maman Ngebi non. On a ça vraiment fort Saint-Esprit. Awa nakati ya en route vers le gymnase toujours sur là autour ya gymnase. Et ça salle ko la ba salle nyonso. Mais et ça quand même le coup mo komona ke bandeko ba ke ko prester en international voilà et bandeko pe ba prester baza ba moindre té mais ceux qui peut ba cause opportunité parce que toujours bandingi ndeko na biso zo sala boye a epé ko fongolela baninga mususu voilà donc lobby et ko sala ta mususu bandeko mususu mais lokola o e comme lui c'est une première montée mamala mozo senga to chande ko na biso maboko ça c'est bien et c'est ce qu'on est en train de faire et ce qui est important aussi voilà alors on peut relancer appel na bandeko nyoso bazo en tant qu'artiste longola mes attentes longola haine sala lokola biloko ekabola bato c'est ça voilà sala lokola za libanda mboko za déjà en France oyoki ndeko na zo ya ko se produit aux censé à cause na sala wana pour ça la teke ngana za na Congo na ko soutenir yango pona nini parce que ça mambasi là non c'est le Congo qui gagne en tout cas c'est le Congo qui gagne là ta drapeau ya mboka talango lokola Real de Madrid ndenge total yango na baksa match eningisa mboka tala spectacle wana lokola ndenge wana parce que soki lelo si la akeko sala neto lo balinga la fin
na salwana ya Maribal Ginaps et ko permettre peut-être lobby ba producteur mususu ba solliciter yango no moni to sali concept oyo po to lobela nyons to que ne thème par thème to na to na billetterie mais après to kota to pesa ba suggestion et ça la manière ni poza les lengi to yamba na ba producteur ba olika ba ya pour to solo autour ya réussite wa to so solo ka réussite voilà déjà aussi mi point moko pour na réussite to longo la ba clivage na biso e kabola voilà to longo la clivage to longo la gete na zaka na problème na songolo pakala non tala ekolo na yo luka likambo oyo esimba yo lokola ndenge simbi tonto Irano esimba yo lokola simbi ndeko moko na ndako loba eleka malamu le 23 mai je crois ezali dans 6 mois 6 mois déjà c'est trop peu ba pepele pe lisusu ba bengaki pona komituna pourquoi makambo ezo sala rapide comme ça je sais pas parce que ezali otoloba ba politique maison c'est la bisalu ayebi ba capacité ali nango o ba tebele ba satandaki te na vendredi les vendredis samedi bakosa sold out ndenge tomoni na carré d'or lelo batu balobi si la mwaza nani makambo esa makana ba musicien comment un comédien une comédienne comme ça asala dans 2 jours comme ça ba sold out azanani lelo to kobeta lisolo peut-être plus tard ya Badidas Arena et les autres salles eza possible grâce à SB grâce à maman Babakou grâce à l'unité de mesures Irano to simaka maman billetterie parce que to biso za na kati ya thématique ya billetterie voilà jusqu'à ce que ba yebisa biso que ba catégorie nyonso sold out de to simba ba thème mususu autour ya ba proposition pour que le 23 wana problème est que le 23 wana autour de maman batalinga la balwani ni fin voilà et nous faut éviter le 23 wana fin ezala pour fin ezala te na ezala na biso déjà ba congolais to linga plein ezala voilà yango to vani non na sold out OK ceux qui sold out esili to simba sikoyo quelles sont les propositions au to ko bana reformulaka au tamse ko comme la rapé équipe organisation on va tenir en compte pour réussite ça de tout ça on a maramba billetterie est-ce que na lelo lundi ndenge tozo sala no émission boy nini déjà et ça li sold out nini eza vide et le réseau pesanga pas c'est ça que c'est comme si SB ezaka na bato bazana moi no chocho et le réseau comme sanga yi ya mutu ya ngwana na somi tuna pourquoi bato nyonso bazo viser kaka na carré d'or donc SB pour na yo on estime que ba abakouk baza ba fan bato bazo mimona bazanga bazate mongo mobola azate mutu moko ko lo bateke ngana ko yaka ko suma bien na ngana nenga normal azate bato bazo viser kaka carré d'or bato bazo viser kaka sika ya le meilleur ezali na ebité donc bato bazo viser mingi catégorie carré d'or na catégorie VIP donc, je rappelle que carré d'or est à 130 € hein voilà 130 € et puis nous avons 73 €. VIP n'est à 73 €. Voilà. Donc bato nyonso baninga kosomba. Bato tout bazo finana kuna. Mais ça déjà soldat. Nani kotika la ciment, nani depuis hier dimanche ba catégorie wana déjà ba billet si pas place ici. En tout cas, na bato ba organiser kiango, je profite aussi de saluer Ranger Production. En tout cas, na initiative et puis le lot ba moni vraiment ya solo que si la bisola ça na ba capacité nyonso oyo peut-être ceux qui ba baki to meka ezaki komekate ezaki ne berek basala mais Irano voilà ceux qui monto à côté na site amoni que catégorie alingaka somba et cecili omoni que pour na soutenir artiste na ye asomba ka catégorie tikali tenga kutangina proposer baza ba bola mais basomba ka catégorie ngina proposer ce qui was possible ba doubler ba jour parce que na nagi permission o elanda maka mingi batu ba vanda ka bazwaka tana bango kolanda pasteur Doziniki télévision o bazwa gita kolanda balobi pasteur Doziniki a évoqué point moko très important o kolobake pourquoi ne pas doubler des jours na événement oyo c'est possible ceux qui volonté ezali ceux qui ba kambi oyo basimbami na organisation balobi que non si la bisalu azwa 2 jours et ça possible donc bateau ba rater peut-être carré d'or bazala dessus et l'autre est important à cause d'un événement exactement il y a quoi assister un événement même si tozo senga na voilà à soit deuxième jour OK pour la rocha batunion soit à l'aise mais après to kota na gymnase ba catégorie VIP nyon se tondi à côté à public ba kitietika les vides en ce moment là fin autozo banga et au salema même dans stade de Marti tant match beta mara ezara na place au benga Colombia
la tribune d'honneur, voilà centrale, tribune latérale, et puis pour tout. Donc, ce qu'on a dit que vous avez Colombien, qui est dans la place à Colombie, tu as manqué les yemba si la yo sans droit d'auteur. Voilà. Et donc, bandeko, ce qui biso toujours vanda, toujours ça ba numéro oyo. Bon, l'on la biso déjà na thème oyo. Pour te manari thème à billetterie au vendredi. Mais aussi longtemps, beaucoup de la place ou éticalité. Voilà. C'est ça, nous allons toujours. Alors il faut évoluer. Voilà. En route vers le gymnase, il faut évoluer. Tout le monde ma kamusu pour na bolamu. Tu peux réussir tia mukolowana. S'il vous plaît, bah si bah renseigner biso que carré d'or, sold out, VIP, sold out. Tout ça peut na 4-1, 4-2 ali. Alors ma catégorie éticalité. La catégorie wane ali. Et ça peut important dans le connu sur o alinga comme on a si là parce que belé ba manka si là jour tout le monde a pe na Tour Eiffel. Et belé ba regrettera baba si annoncera ba tout arrivé na Tour Eiffel, ba tout ba soit photo ba mona na 360 mais ba tout wana ti lelo ba na souci ba mona si là. Alors ceux qui peut-être raté carré d'or ne konanga raté VIP. Il est censé kozalawana pour na mam sinayo pour beta lisolo te que non spectacle les gars qui to comme bat bazaki mingité. Mais de ce côté-là, moi je crois avec Diendenge si la lobarake nous vaincrons par la grâce. Si la yaka te pour nous lobake non, je suis mam si na rotoni sa na côté. Si la yaka kotali sabiso que non na elikia babaku na epe na ba fanatique ya solo o bazalanda ka théâtre na epe na kaka sentiment pour nous kozwa leçon bakotombi sa saluana et puis saluana kozala moke kanga jour ya lelo pasteur 12 j'ai mis ma main à couper saluana gymnase et kozala moke soko kebite ba triple même ba jour ba kolobake 2 jours et pe ko quitter. Voilà, irano avant to komo na suka parce que awa eza na ngoka kalika moezande en route vers le gymnase 15-20 minutes to la musaka ka bandeko. Voilà. Yosko ozola musaka ka babaku tozola musabatu. Nazola musande konyoso. S'il faut le dire vrai, nazola musa badi nachou. OK. Nazola musa famille Libota. Ouais, bah comme République familioise. Bon, je ne sais pas si vous avez une autorisation parce que vous avez bazar. Ah oui, ça polémique. Bon, exemple tout là, mi benga famille Libota obenga. Ça peut-être mais souvent comme benga famille ni République familioise. Yo awa otani komono to tuni okiale uta bobi makambo eza kuna. Papa, ni on peut makambo eza kuna. Benga batu. Benga pour sur un côté polémique. Il y a moins de kende kuna kana idée que obiso. Ce sont des noms de il y a biso ba ya kotombo la culture mboka irano. Voilà, merci beaucoup. Na bengi si bande konyo so basa ka cinéma na bonne foi po bazaka na conflité. Nous voulons pas avoir des polémiques moko banales sans intérêt na marambo. Marambo eza marambo mboka, eza marambo te parce que mi benga tonto yango zo lobela silate. Na zo loba parce que mwana ya mboka azo oze ko bimali banda ya mboka pour nous honorer biso toka lisolo wana na bande ko mususu ba manie ba gane pourquoi pas mboka na biso pe Congo et comme ko bima ndenge zo bima lelo pour nous honorer biso donc esa lisolo ya ndeko nyoso zo landa ngai message eza moko simba drapeau ya mboka eza likambo ya sila te eza likambo babaku te eza likambo ya ekolo gymnase eza la plein gymnase eza la reçu na spectacle eza le rendez-vous ndenge mam salobaki pardon que na eza exemple naza ambassadrice na ko binisaka oyo na yokoli et esuka na malobate to komona ngona misala je crois même saloba rapport na je crois que Lina Saoudi ko reconnaître le ambassadrice. Voilà, il y a Inas, félicitations na Mams, j'ai raté l'occasion de l'émission na Salina Lobango, on rappelle ngai, c'est ça. Félicitations à Mams. Donc en tant qu'ambassadrice, je crois que la muto ayekoli cinéma, ayekoli théâtre na classe, c'est tout à fait normal comme na ba stade ya. Et sous des habilés naé, atanga ki kombo ba professeur lokola mvula na ebisi la te pourquoi kotanga ba professeur kama kasi bona munoko na minute kotanga tango ba lobaka sokoza congolais solo tangila biso bato tanga na bango si la démontrer ki yango ke asana bon c'était qu'une parenthèse Irano là on va évoluer pour que nabiso vers la fin. Moi je crois réciter ça dans kaka. Oui mais bazo où est la carré d'or semble-t-il que Mam Salakai ba toi carré d'or et loko. Bon Mam Salobaki na son suke toyebi batu ndenge Jésus Christ Salobaki que les celliers est individuel
bato mosusu mpe bazwa chance ya komona Jésus-Christ biso baoyo mpe tozala komba croyant tozwa mpe chance ya komona te mais tondimelaka ye il y aura des gens peut-être bakozwa chance ya komona sila te boye en face ou soit des proches akomona na mosika azalaki likolo gymnase ezala salle moko eza likolo na se exact azwaki chance peut-être akokutana na ye te boye mais du moins bato baza na carré d'or VIP bakozwa chance ya kosala vidéo et puis photo eza par rapport ya catégorie yango tolobi soki kaka mpona sila souci ezali mpona mutu nyonso azwa photo azwa video na ye mais eza di ya bacondition ezalaka na organisation nyonso bamona ngo mabe te batrouva ngo motema mabe te bakende ngo na basense mosusu ya mabe eza te omoni siko pourquoi babakoki ebele bazosenga deuxième date voilà po basa lokola bakaboli bao bazwi carré d'or na spectacle le 23 napesi yo mbote mingi mida international et voilà musala ozosaleza musala malamu esike esele pa na international biso nyonso likolo oyo tozoloba en route vers le gymnase donc oya na balisolo mosusu te kuna oyo tozwi matière ya monene yango ekotombola culture bongo mpona famille na yo atuka toboyi te ozalaka no expert na matière mais matière na yo zongo tchango nous pembeni parce que nandimi te matière ne koleka voilà irano donc matière yango yo tombo la culture en mboka ba sénégalais baza na ba Europe ba retourna bokia bino toke spectacle na biso ya ba congolais donc le kumu ya mboka c'est ça alors irano wana za zonga na question na za ko tuna au monité que ça important si moi je dirais si c'est possible et puis c'est vrai na bandeko bazo s'inquiéter même ça tcha deuxième date même oza maman ayokaka olobaki si la bisalu elle peut être douce nenge bato musuba bazaka très douce ayokaka neta ayokaka te a répondaka bato te je crois ekomi na mbela o bato basengi donc oza mutu moko ndenge nzamba sala na matière na yo oza étoile oza lumière et c'est normal événement o voilà Ranger Production soki bozolanda pe biso balobaka la voix du peuple c'est la voix de Dieu ce sont les abakouk bango nyonso baza na posa bakommunier na maman na bango même à la rigueur troisième date yoza malam irano nous sommes arrivés à la fin mais après yo na kitwana ba chroniqueur musupe bako koya yoza chroniqueur ozakana bango tala caméra wana bengelanga ba chroniqueur baya ko solola autour ya gymnase de Paris to bandi makambo to bay to kokatango tu le 23 na gymnase de Paris. En tout cas bandeko balobaka boko ka goût tout ça na besoin to ka goût bolobaka o bolingaka en tout cas goût ngo bandeko balobaka goût comment ka goût en tout cas goût ngo ça va chroniqueur OK fauteuil jaune eza awa pour na motonio so passage déjà obligé pasteur Doge je crois à sa analyse pour na motonio so atombolaka kita ekolo pour na motonio so asa na divergence té asa pour na séparation té je serai pas là pour na kolobela beaucoup plus pasteur Doge bokolobo bini si to eba bino bozaka ba tonton na basoki banini non en tout cas bokoyoka goût ensemble na bino Montonio ça censé reléguer na fauteuil jaune pour na kopesa yano pour na kopesa réflexion kitoko et puis na kosenga na pasteur Dose à travers cette émission so ozong si la biso sous tribune de réflexion Comment tribune de réflexion oh bandeko yawa ndele sugi na nzela tribune de réflexion après zo ça la pied biso bien na balandaka merci mingi na baba kukunyoso merci mingi na toto o l'implication na mona ko soki président Gesho aussi oui président Gesho aussi bandeko moi mingi bazo poster Pierron Dombasi la validaire la validaire bravo yo déjà ba dévoiler balobi que yo ozala donc c'est bon en tout cas Christian Shoga n'en parle pas oui Christian Shoga oui vie à la partie à poto Queen Mother en tout cas tala maman andimi ko charge à la promotion pour la petite sœur na ye ça montre l'amour bolingonde yangwana maman Gabriel Tumba ya Gabito yo kasango Robito yo kagu ya Gabito yo kagu voilà to goût vui to goût gwango yango salle de gymnaste o bachaka date yango voilà allez merci beaucoup Irano Kiala les abakouk s'il vous plaît les abakouk s'il vous plaît bon mais ma biso ti ba gédité vraiment le solo il y a le 23 et si là attends na poko le loi ta lobby et si là à place nyo société sombami et au sala biso malamu mingi en attendant total la mams na maison de production na équipe à mams ndenini ba redélibérer pour la deuxième date ou voire même la troisième date. Allez, Tonton Irano, merci d'être passé. Je profite aussi de saluer
Ah, moi, il y a un chroniqueur. Voilà, deux personnes. Je dirais simplement Maman Zozona N, Maman Elimbizi, sans oublier Maman Justine Kitoko aux États-Unis. D'accord, allez. Ça n'est fini hein, pour ce numéro. Donc, on a un prochain numéro avec un autre invité autour il y a Concept Oyo. Allez, en route vers le gymnase, ça sera le 23 mai 2026. Ciao et merci à l'équipe technique. On se retrouve au tout prochain numéro. Il sait que c'est la qualité. Flat Hotel, il sait que c'est la différence. Flat Hotel, il sait que c'est la supériorité.